ye aye ko senga Belleville pardon. Pour naye tout ce que dati alobaki ndenge batafini bali ko lobake dati afingaki. Donc ndenge dati alakisi ki mokili face mususu ya Belleville wana autant mususu ye bakate et bien mokili ke afingaki Belleville. Et bongo ye papa le kaye ko senga pardon. Lelo ndeko na biso Sarah abimisi yango abike Vincent asala émission na etant yasaki émission pas Vincent il sait que tout le temps na ba sila na ni na mon livre na ko démarrer botu mais yone démarrer sila yone démarrer sila abite émission Sarah bike émission comme na souka mais c'est possible au revoir mais Vincent benga souka bien ba émission pour que a démarrer sila tout le comité mais ya ko beba mais batuni surtout la ezala Belleville et à ceux qui peuvent nani batuni ba sambelaka tout le monde Belleville ndi alela pa pamba na ba théâtre na église alsaka sambelaka ninga saka ba œuvre caritative de monaka ça comme si que azamuté à malam mais koyoka c'est ko bima surier ce qui réellement ezapenza bongo notre sœur Belleville Kandi a un problème. Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Mandeko topesi nzambe merci mopesi na pema ndekaka tomesa koloba kulala kola mokaiza habitude te nzamba salinga na yo ngolo apesi biso mokona lelo twali kopesa nzambe merci pona bolamu na ye na kati ya bavi na biso bandeko bibeza koloba rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce qui te zongi na mboka na biso bandeko mboka eza koningana. Eza bino bongo mère de jumeaux Actu Télévision. Ndebo ebika kasoki mère de jumeaux ye elakisi makambo eza penza solo bandeko nanga. Tozangi kimia na mkata mboka na biso Congo na Est Congo pasi unio kwama milelo eza na ngambo wana makasi ebanda kolelama depuis déjà 20 ans yango tolelaka plus de 20 ans tolelaka pona likambo wana et suko ekomi encore pire et tozongi lisusu na ngambo bongo ya réseaux sociaux likomona combien na réseaux sociaux aussi comment eza ya kopela po nzambe na maona ya tombola bandeko basio mibale tila bisalu na mama des Abakuk ebongo ndeko Belleville Kandi yebongo mama ya famille Lubota nzamba tombola bandeko na biso oyo apesa bango makoki lumière ebima kata bango nzamba tombola bango to ba production ba film et leo toyebi ya likambo ko bomba te pe ya likambo soni te bandeko na biso mibale oyo baza na kati ya conflit source ya conflit yango bandeko toyebaka te conflit yango ebanda wapi tala ni bakoma na niveau oyo bakoma nango mais loko toyebika ke bayoka na raso et aussi toli komona combien mokili eza kozika entre les deux camps bato ya Belleville bato ya Sila et aussi ba chroniqueur ngamba Sila chroniqueur ya ngamba Belleville et to moni pe mama Teresa aussi et peut aussi alamukaki kuna ika problème na Belleville aussi to moni ba ibutu ba Marie Jeanne ba lamuki ba ona ngamba Belleville comment baziki si bongo internet comment YouTube TikTok Facebook eza ko yinda benjure zo matezo kita pona nzambe so asaki erreur to yebite ya kotombola bandeko to yebiteaki soki erreur ezaki to nini to yebite po to bike nzambe so sa erreur te mais pour la sujet bandeko na biso te soki ezaki erreur nzambe o kabiso mawa mais to komeka to sola un peu bandeko nde na saki émission dernièrement za na chaîne baki zala fan mais ne perds pas ta vie chrétienne bandeko nga mère de jumeaux za fier ko baki na bongo chrétienne na fier ko baki na mwana nzambe yo pe tam sozo landanga o yebi pe nzambe o sambela ka pe nzambe o pe fan tam so ya si bisalo Abakuk peut-être des boebiki mère des jumeaux na ba on séparer la musala sila makasi bon bien continuer na ba vérité na séparer na sila musana ya sala musana bien na séparer na makasi za li sumote ko za la fan ya moto mais quand eloko mo luka mena ko sala malgré la fan na moto mais ki bonzambe vie chrétienne nanga relation na nzambe yonde faut primer lo muso ya sima et yango nde mutu funa tombo ya likolo parce que mukolo yesu masi ya koya ngana onda ko nzambe nanga nga tant yope Yesu akwa tona le moment de ta part malgré que za fana moto songolo paka bande ko tam o kubituna makambo ko mbo ndenge nini makambo e bandi bo ndenge nini bande ko pona ko sala moi résumé muke o mona bongo mama na biso Olive Lembe o azaki bongo mwasi ya ex-président Bongo Kabila, comment asaka attaché naba comédien. Tout le monde a chaque année, comme Olive on est ko 5 ça va comédien, ko pesa ba baby loko, ko zanaba comme ça zo voyager tal et tout le ko ba comédien de autant bona maman Olive. Maman Olive est entouré par ba comédien. Et les gens se posaient tant de questions. Maman Olive, pourquoi ka ba comédien? Pourquoi seulement ba comédien au monde mboka na biso comme ça oté parce que ba comédien misana bango eza reconnu te, futa bango ba droit na bango comme il faut te, pas ça négligé, maman Olive azo ki bango pour aider bango.
na côté bon ami so et puis ma bête parce que même besoin que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais et là on peut dire que les bateau belé pourquoi quand c'est mal les comédiens na mboka na biso il y a aussi ba couche sociale belé oh ils ont souffrir de l'autre côté aussi bateau combien na mboka na ko souffrir ba enseignant oh ba otangisa bateau ba ko souffrir mais maman livre na ko tia bango miso te tout le monde aussi boni oh ba aussi oh na mboka jusqu'à présent balelaka mais tant que monde venait côté bon misu te misu ndeki makasi ba comédien kosunga ba comédien kosunga ba musu pe venait ko na ba passe à côté na maman livre en tout cas vie échanger à mon livre côté makambo na et là qu'on a maman livre quand même ba comédien et pour ça ba aussi ba réfléchir ndi ba acteur musu to be kitam su maman ça activité na ana posa ba acteur o ba célèbre pour ba lobela kaye to ba ozana ye et ça que maman aussi ba activité na et lo mama. Là, on peut comprendre. Tout le monde a mis la poto. Moi, tout le monde a la renommée. Or, quand on a renommé pour l'activité, il y a encore la lumière. Donc, mon angle plus. Mais comment moi, ce livre, il y a abandonné qui peut être mieux surtout. Pour la nègre, bien succès à ma cassité. Mais à qui aussi la bateau à temps dans mon livre. Bandegolo ba lava. Ba succès ma cassité. Bateau dans mon livre. Bah ça moi belé aussi mais tout le monde qui est dans la lumière pendant ma cassité mais maman Olive était avec eux et là qu'on a dérangé aussi bah tout mususu et tout le monde comme on a ndeko biso belle vue mutu abimar le quoi moi liboso que belle vue yim ta bien grabatwana bah tout le monde comment qu'on s'attacher na actrice na biso belle vue quand dit parce que yende soi-disant a ki bongo mutu maman ndeko tinda pour que abenga ke acteur et belle vue comme go image tout le monde belle vue au moins image ya maman Olive mutu alinga bala na ye on aurait belle vue bébé abeti ma tout maman Olive mutu alinga sala boye toujours belle vue. Et Bellevue aussi, na kokagama oh Bellevue kagama kina mon livre. Il peut comment qui mon livre en miniature, mon livre en miniature, il y a mieux comédien. Et tout la monde qui veut donner ba distance c'est comme quota. Pe bambula, comme Bellevue a ou mena rôle de bambula belé. Non maman livre attachement na mon livre bambule belé mais to le bambule to le ka to mi Bellevue distance c'est côté mon livre to le ko ndika comme to be que même Bellevue zaki si la pas zaki toujours banaka la maman livre mais si la lumière ma capacité et mon livre n'est Bellevue zaki na ngo bambule tout moi que si la pas comme on privilégié pas maman livre Bellevue moi comme ko kita muki na maman livre distance c'est comme côté si la comme la lumière voyage à Dubaï tout monde bongo si la mtabengi batu. Mais qui sous Bellevue on est ko benga batu ba mesana que chaque année ba benga ba on na kingakati ba moni za sous bongo te amoni que si la bisalo mta komi kozana maman livre a fêter Noël dans maman livre pour les que tous les comédiens bonka sila baisha moi quelques personnes ba on na maman livre na voyage batu ba komi ko yimaima e boti zuwa et boti ba critique et puis et boti ne loko on a communauté comme linga mingi boti ma finga po ani kaka sila po ani kaka ye po ani bisote to mesana kana Bellevue bongo te na Bellevue to temps Bellevue qui attaché na maman to ne ko benga biso siko kaka sila ko lia ye moko pourquoi et boti ma finga au lieu ka ba mesani ko finga sila butu mo soso ko finga sila te et baluki bakomi ko finga isika makabo utaka mko finga ko maman Olive ye mtape saka mbongo ye mtape akabaka mais babosani bambula on so maman Olive kabila bango oya soutenir bango oya kundila bango bibembe babosani so maman wasala pona bango et ko mafinga ina si mafinga na aussi to mongo sortie médiatique ya Dati di Kambala mona artiste na biso bongo Dati di Kambala paix son âme abimi oye motema ne suis parce que ba fingi maman Olive parce que maman Olive ali maman o asunga kabango abimi aussi pour défendre à côté mais bateau au bafina qui maman Olive et ce qui peut wanati to mo Dati ala ki si combien que Bellevue ala ki vrai donc auto mona ka Bellevue kandi moi so to ba ke moi si moi na mukongo alemba moi na mukongo mombe makambo atsa mutu na se Dati ala ki si so combien aussi kat na Bellevue et qui bon makambo balokuta makambo mabe kat na Bellevue Dati ala ki si so ke auto mona ka Bellevue isa Bellevue auto yebiti et apesi biso image mususu ya Bellevue et ceux qui bongo te yango et pelsi encore moto makasi na sima to moni bongo bata famille bongo ba lauki ba fingi ba lobi ndeka les sociaux le ko vivre ne mona faut finga ezala to ko mona aussi papa le Dati ndeko petit frère ya Dati di Kambala bimi na komba gosse di Kambala ye aye ko senga Bellevue pardon pour na ye tout ce que Dati lobaki ndenge bata famille bali ko lobaki Dati afingaki donc ndenge Dati ala kisiki mokili face mususu ya Bellevue wana au terme to ye bakate et bien mokilike afingaki Bellevue et bongo ye papa le kaye ko senga pardon et pas Bellevue makambo continue ko fingama to mon pe Vincent
ou à ça qui émission na dati comment aussi ba finga qui est parce que yem to ça qui émission na dati et ce qui bongote et comme il lisusu ya minene audio ya Vincent ndenge ali ko lobela gosse oyo leki ya suka ba dati ba dadi di kambala comment kinde ko kufi parce que abi la place ya zoka cousin na ye poni to yebi Vincent oyo la voix du peuple aza cousin germain ya dadi di kambala donc ba cousin ya gosse oyo leki dadi di kambala abi kinde ko ina gosse na place wana ki cousin wana atia Bellevue na place wana asu ndeko na yete to moni ki bondeko e panzani nde pe to yebika na réseaux sociaux oyo comme nango monde ya keba to boyo su na ngamba famille bota batu ba finga sila mutu boyo so ba mimpi ba yeli su ko bake ba ko exposer Vincent ba ça comment Vincent aza vrai te ba ko exposer Vincent ba ko loba qui est réellement Vincent ndeko non senga na o aimer o partager vidéo na lingi to solo la moi muki nous autres mingi plutôt sur la moi muki sur makambo yo bandeko Bible ndeke la message ko la Bible ko sate bandeko langa Bible zo ko baki le cœur de l'homme est tortueux qui peut les contre par-dessus tout bandeko langa mutima mutu zambe ka mutaye biango nyonso o eza ko régner o eza makele o tumulte o ko yina ko finga ma oyo parce que mitema za malamu te bandeko langa soki mitema ezalaki bien bandeko meto vivre un spectacle yango bibike rechercher la paix avec tout sans laquelle personne ne verra Dieu. Napesi mbote na ba oyangai mère double na kata Texas nzambe alola pambola yo kutu rose na kata bela nzamba mona yo Caroline Moyano mo ya papa Roger nzambe apambola yo mami Lukeba na France nzambe amona yo tante des enfants tante Laurence ya papa Willy nzamba apambola yo Maggie Yolande na mami Maggie Yolande na Washington nzamba apambola yo pendeko ozuli bakuma moko na bo mère de jumeaux na ngonga o tikete nzambe alola apambola yo apesa yo motema ya pe motema mayele ya ko sosola ona linga na lobasiko nzambe alo apesa a disposer pe ndeko ofungola matoyi oyo kaka malamu ekozala bien to solola to solete ke bana nzambe ndebe mère de jumeaux a parler comme moi na nzambe zala fan me kozala zobate zala fan me kotika to kokaba kibo nzambe na ote pour makambo to liko mona réseaux sociaux parce que mokolo moko il y aura un jugement nzamba otuna yo na ozo na sena moyo o nzamba otuna biso na oto liko sala na sena moyo oyo donc les sumo ya réseaux sociaux nzamba yebi yango nyonso liko sala même na réseaux sociaux nzamba liko mona pe nzambe ayebi pe kotuna biso nous avons des comptes à rendre avec notre Dieu yango ndeko fongwa mato yoka ndeko fongwa matoi yoka ikozala bien bandeko langa bandeko tozangi kimia parce que ndebe ni bandeli nzamba tomboli baso mibale sila na Bellevue tozangi kimia parce que mitema ya bato za ya kobeba bandeko langai yango la paix toza na ngote bandeko parce que mitema ezala ki bien metoli ko vivre ba spectacle otoli ko vivre te ba ko finga ma otoli ko finga to vivre yango te bandeko langa bandeko soki bien na point par point émission oyo to kemi ba 50 minutes mais na ko parler ba détail mususu na ko sauter parce que nabi que mes collègues na saki émission te bozo ki aussi ta ko bandeko mususu ba parler sur makambo oyo la ki ba dati makambo ba comportement Bellevue makambo be bo raki yango bandeko ngana ko parler moi muke pona zo no temps ebelete bandeko langa te saka combien mutu lelo pona be intérêt comment mutu a capable ko boma bandeko même les autovi na goma kuna poka miteme sa ko beba mutu a capable ateka mboka na ye poka ye azala mutu bombo yene mutu atombwami po ine asimba mbongo yene na libote de babonga yango même na goma na esta mboka na biso epela moto parce que ena batu moko boye bandima ko teka mboka po bango bazala malamu bandeko motema yango bandeko motema na biso to batela motema yango nzambe baki to batela mitema koleka nyonso bandeko nanga pona be intérêt bali prêt à tout bandeko na bato ba message on na badakala na loba likambo ya Vincent na loba likambo ya Vincent Chiluizi qui a la kisa tendance naï a la kisa ke ye penda regarder muta Bellevue aka muta Bellevue a la kisa ke ye ate mais la pena air mo ba ça ba semblant parce que Bellevue ça mo ba hypocrisie moko Vincent ça mo hypocrite na makaba sila à la kisa ke ye moi tendance ni daka Bellevue mais tout le monde ka Vincent et comme mon c'est l'émission la dati a bimisi nyo surtout
problème na personnel na Bellevue ala kisi mokili comment Bellevue aza vrai te ala kisi mokili to moni comment Bellevue a vrai donc autant les tu ko koma mokona lelo te comprendre que Vincent a sali yango ka te pour intérêt ya Dati ki Dati a ko exposer Bellevue mais a sali yango vraiment pour intérêt na maman Olive depuis Vincent combien azaka maman Olive donc a sali ki makambo même ko bisa Dati liboso pour na te alingi Dati mingi pour dire que Bellevue a sali mona ma be Dati avec ko nyoko mona Dati ko kosa Dati ko manipuler Dati a sali ko te pour intérêt mais sali yango pour intérêt na maman Olive parce que bi sika na ye libulu na ye ya mbongo sika ye vivaka à part ba mbongo YouTube oyo et sika na ye zoko ba miku mbongo malonga et pas maman Olive a sali ngo premièrement pour na maman Olive ya ko bandeko tango sa likambo tous ces pays ici ba bandeko langa to bossa na kate. Le salaire du péché, c'est la mort, bandiko. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle. Tout beau, ça n'a le côté de Kolangay. Vincent, c'est une mission, a exposé, a exposé Bellevue. Dati, à la question, comme nous personnel, Dati. Mais Vincent, Bossanike, à part Dati, et c'est la émission si. Na batu oba kumisaka Bellevue pour battre la sila Vincent Bossanaki Kenzo Kande aussi à force que le intérêt na ye a sala aussi émission le nom de konabiso Sarah abimisi yango abi que Vincent a sala émission na yetan ya saki émission pas Vincent il sait que tala kanga na ba sila na ni na mon livre na ko démarrer botu mais yone démarrer sila yone démarrer sila abi de émission Sarah bi que émission comme je na souka mais c'est possible au revoir mais Vincent benga souka bien ba ça émission pour que a démarrer sila les cœurs de l'homme bande kolanga tala comment mo tema mutu combien za mabe pour la nini ba mida il peut se ba maman Olive mabe ye Vincent a utilisé Sarah. Surtout quand a utilisé Dati a écolo Vincent a pour intérêt na été. Donc Vincent aussi attend la question ni maïdo chola. Donc Vincent pour le moment Olive après tatou. Elle a trahi tout le monde. Elle a loué n'importe qui pour que asala pour la abattre l'intérêt na ye. Le col a eza muta communication maman Olive. Mais le Vincent le sambwe. Autonné que le babutu que Vincent hypocrite, Vincent ligaka silate, Vincent boye. Mais le sko sekaro ebimi, Sarah a ekobimi sayango. Comment Vincent osala hypocrite vis-à-vis asila autonné que le bagabo sans preuve. Mais le Sarah a ekobimi sayango que réellement yom to tindaki o lobaki na a démarrer sila. Au moni comment Vincent au sambwe. Na côté la makambo Vincent et comment ça tombe sous pas celui qui non maman Olive si quand na julera mbongo et tout ba au finga et tout ça l'émission elle m'a bêté parce que linga maman Olive aux fan aux amis tout travaille pas na c'est normal au défendre mais tu au défendre Vincent tout défendre maman Olive au salarango na modèle nini Luka au salarango bien Vincent Luka au salarango bien il y a un avis que le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit c'est la vie éternelle. Tango salon ma bé et comme il est sous Vincent. Au moins ce qu'on koufa nango yango to vivre que qui exposé yo. Sarah exposé yo. Que yo aussi au Luka ma bé pour na sila bisal. O bien que sila a contact na ba chroniqueur té. O bien très bien. Mais on utilisa Sarah pour que a finga sila. Pour que a diminuer sila. Moment où yo ko que bien sila na ba mid na ba esse. Sila ana contact na bango. Bande kolanga. Donc pour la commande Zambé a fouta na ngonga na tango na yeba ndiko nanga soki ba audio asila ezala monsieur bima na molilo office la finga marabutu mo monsieur bima ba ndiko nanga yango moko bandeko to critika asila te o sila pa kipa ka baninga te o sila pe ba olobela benga ka batute akipa batute sila comprena le bato mingi lo ko kumisa sila le ba finga epe avant siko aibi bja muto sa finga nga avant akobi ko kumisa nga Souple na botisi qui amitié. Donc lobby aussi le coup là a que peuple congolais est versatile. Il y a comme le lengue na biso. Toi sous homme ne va faire ma parole té. Toi sous loyauté. Toi peut ceux qui vont des côtés. Tout ça juste par intérêt. Si la ebi qui va ole ba kumisa le lopé lobby nango ba peut ko finga ele sous. Yango si de son côté a boya na ye qui amitié. A boya ko se familiariser na ba chroniqueur. Même dans théâtre ou la chronique si la bonne ko se familiariser na bango na tina
po ayebiki mitema eza mabe, ayebiki mitema eza ya kobeba, ayebiki bakibondeko oyo so diza kibondeko so diza baamitié eza sincère te esila ayebi yango sila abetela ye distance lobelanga kumisanga menga na obengo te menga jamais na kozwa bongo telefone na bengo na sola na yo jamais na kopesa matière jamais que ndenge tomoni ba audio ya Bellevue lelo Bellevue le azokufa soni te ba famille ba que non na audio na moura abe mabete ya soni déjà bandeko eta soni na modèle Bellevue la station ki bonzambe ki mwana nzambe koloka Bellevue a osilika parce que ba fingelie mutu te parce que mutu bonga fingi collègue ne o ba sola kana ye mais ye asiliki poni mutu mo sa fingi. C'est compliqué, bandeko. Mais Nzambe a exposé Bellevue. Lelo aussi, Nzambe a exposé encore Bellevue pas d'ati. Tu comprends réellement. Je dis, Bellevue, on est jouer vis-à-vis à Sila Bissalo. Au moment où Baki bien à Sila. Au moment où Eloko est à quitté. Mais Bellevue de son côté, Zaki veut pour payer ça d'ati. Quand on va Sila te, quand je na SBT, lelo ce qu'on Nzambe a exposé le cœur de l'homme, bandeko langa. Vincent Bossanaki, que oya sena dati, que oyo lelo asali. Autrefois, c'est là qu'on peut dans Moutoumoussous. Mais les loyaux, ils s'embouent ici Vincent. Mes vidéos partagées, vous allez bien. Et songatan de komoko, moi les soeurs, mon kitoluko sur la bandeko langa. Et ça triste bandeko. Auto vivre dans la communauté pour le moment. Et ça vraiment triste. Les to moni bongo Vincent, atindi audio. Papa parle kadati. Ke bakaboni atia Bellevue akoma cousine ya longwe cousin pendeko gosse oyo mona suka badati o gosse di kambala oyo pe ndeko dati oyo ndeko ya dadi di kambala oyo kaka b'intérêt donc gosse aussi de son côté atali ka b'intérêt le cœur de l'homme badeko comment mokili kaka b'intérêt le cœur de l'homme donc gosse di kambala oyo ndenge ba famille bota ba sambwisi ndeko na ba fingi même liwali ya ndeko na amoni yango te ndenge Bellevue so abali ko manipuler dati asali ti maman Olive avali si mwana na Turquie ke mabi Kenya otine ombongo sixima mbo ango azoka ngote koluka tout ce que dati a lobby émission Vincent ndenga lobaki est-ce que bambongo o dati ba ko zwa o tout ba komeli ba zwa ke pas Bellevue est-ce que vraiment ba montant ya ngona o monde do pesa to Bellevue abane ko par ni ba montant na ambi ko kata o ya ye par place wana mais ndeko gosse atali ni to lanté. Oui, tu comprends, monsieur qui a lingi kimia, début qui rechercher la paix, ndeko gosse a lingi kimia na Bellevue, a lingi kimia batin surtout. Mais kimia ngo ya ndeko gosse a lingi a lingi la, so a lingi kimia solo. A lingi mon modèle o a mimi na ngote. Yo aussi autant intérêt na yo. Ndeko gosse aussi autant intérêt na ye. Teli ni intérêt ya bana dadi kambala, ni intérêt libota na bango, ateli ni kibomoto. Oui. On a posé à Kimia. Mais mon Dieu, on a dit que Kimia. Vincent a tenu l'audio que la place n'est pas Bellevue. Est-ce qu'il faut les canaux? Il faut opendre audio. Nous sommes pour la Bellevue que Bellevue est la lingio. On a intérêt. On a un bon au Bellevue au Pesayo. On a là. On a un bon au Bellevue au Pesayo. Il y a un bon $20. On a des missions. On a des missions. On a des missions. Mais au luki kimia na kibonzambe ta ceux qui papa parler que ma yele la mutu le ko memela ngo nengo memela ki no memela makambo te le ko o memango autrement yango bandeko faisons les choses autrement apprenons à faire les choses autrement bandeko na ngai pour que gloire ezo nke pa nzambe pour yo za mwana nzambe yo oza mwana nzambe mais quand ça comme makambo autrement comme ça makambo ko tout le monde te tant que tout ça tout le monde place toi qui trébicher place toi qui ça les soumou place toi qui ça ma b parce que on a pas ça au satisfaire tout le monde au ça le quoi l'autre place makambo so bi bande yango wana mais ceux qui te ko ça makambo autrement comme na kibonza mais nzamba lingeli bandeko vrai pe to ko zo yango. La vraie paix, tu peux vivre en haut. Dans le milieu théâtral, tu peux vivre la vraie paix. Ce qui réellement, tu as bon nzambe na place. Tu peux vivre na biso. Vraie paix, tu peux vivre en haut. Tu peux comité mais à beba. Mais tu dis surtout la Bellevue. Et à ceux qui peuvent nani, tu peux sambe là. Tu peux la Bellevue aller la pa pamba. Na théâtre, na église. Ansa kia sambelaka ninga saka ba œuvre caritative de monaka ça comme si que azamuté à malam mais koyoka se ko bima surier ce qui réellement ezapenza bongo notre sœur Bellevue Kandi a un problème a un très grand problème à bongisa na nzambe
Parce que lelo to di ko mona lelo mais to ebi lobité. To ebi lobité ndeko nanga. Lelo ko lelo muto mbongo lelo nzambe lo pamboli yo. Mais belle vie ko bossa na ka source. Maman Olive wana lelo oyo otiki batuna yo balobe mabe ko bossa na te kopo e melisa o mai belle vie. Oui. So maman Olive ata batuna nata mboka batuna ba sepela te akarama kana mi ba comédien. Atika batu mususu. Mais bimo trouva grâce na miso maman Olive wana asungi bino. Et le belle vie oko tika bato ba ko liena ma lewa na yo balobe ba fanza maman Olive zo ki ti fanda. Tu as fait que oh ya maman na tete na yo mais il fait comme ça maman Olive zo ki ti fanda. Modèle que ba lobi maman Olive modèle wana. Et manque à respecter de ko belle vie soso là. Soso là. Ta façon de faire les choses maman est sungate. De koza mwana nzambe. Mais ko sa makabelo mwana nzamba solo. Sa makabelo mwana nzamba solo belle vie. Et apona bien na yo moko. Soki okosala ka loko à tout le monde. Soki okobonsa mitema de belle vie, tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Lelo aujourd'hui, rien ne te rassure que ozana ngo seko na seko. Na mboka na biso mo bakonza mboka na biso. Bato otevera na mboka ototana même bakombo na bango te. Ba simbo ba mbongo ebele. Mais lelo misu bana se. Misu le ba kufa bana bango bana eloko te. Ndeko, belle vie Kandi. Cherche la paix avec tous. Recherche la paix avec tous. Sans laquelle personne ne verra. Sans laquelle tu ne verras jamais Dieu. Sans laquelle ta bénédiction ne restera pas perpétuelle parce que Katinayo o Luka Kimiate. Apprends à chercher la paix, belle vie Kandi. Apprends à chercher la paix. Et vous allez bien pour Nayo Moko belle vie. Également, Nabandeko, oh, biso tout le blaka. Si là, tu verras ma belle vie. Biso aussi ma chroniqueur. Tu apprends que Luka paix. Eh, tu Luka Kimia. Au moins, le nez m'a ko futa biso bandiko. Au sake le comme on a songolo pakala na kuku. Ko bima na posa. Ko bima na posa. Ko bima na posa. Pour la nini? Mitema na biso aussi malamu te. Kati na biso ba komezaki malamu te. Yango lelo yo to sambwa aussi. Eh, tundi mango. Ko sambwa iza. Bo sola kala mutu boy. Lobi na mutu ya bimisi. Ayebisa kanga boy. Asaka na nga boy. Vincent Ndimaka ke lelo ba ko exposer boy. Ayaki po défendre maman Olive. Mais tu as aussi né balu que Vincent. Nous avons exposé aussi Vincent. Bandeko, tout ça la kiba. Tout Luka Kimia. Vincent, où est Samelio? Ete yo. Zonga nanzela. Zonga nanzela. Salamusa na yo bien. Okoza le fan. Ya belle vie. Mais salamusa la bien belle. Ndeko na biso Vincent. Au moins le yo. Quand bato ba c'est la belle vie. Ndele ba sambwisi yo. Au moins yango sou Vincent. Quand ba fingi na mwasi na yo. Quand ba sali yo mimnyeli ba sali yo. Quand ba exposer yo. Makambo est la leçon pour tout le monde. Même pour na biso. Ba tout ça ba émission. Pour ba acteur na biso nyonso est la leçon monene. Mandeko, est la leçon. To tika hypocrisie. To tika moté mabe. To bongisa mitema. To be que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ndeko comédien, besoin que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ndeko comédien, lelo ozoli ne ba ndeko na ozo yinde lelo sila pona ka maman Olive. Maman Olive za mututi. Ako le pe okufati. Ako pe okende. Yo suko no tseka motema na oka chaque fin du mois, chaque fin de l'année. Maman Olive asuka ka bino. Donc pona yo ko sunga maman Olive c'est etika éternel. Eh ndeko, confie-toi à Dieu, confie-toi à Dieu ndeko comédien. Tela Nzambe. Ce que Nzambe a utilisé, maman, il va pas me gloire à Dieu. Ce que tu as dit, maman, apaiser mon gloire à Dieu. Tu as besoin qu'un système va te mettre sous bande konanga pour qu'il va pas me labino. Tu dois utiliser moyen mon sous pour qu'il va pas me lama. Pourquoi il ne va pas konanto, tu as besoin de kono si la ko inaye pour na kaka aux yeux invitation maman livité. Ndeko. Pour na kaka le maman va bengi si tu aux yeux ngote, on dit que non si la kangi baje. Si la ligne lera yemoko. Oh si la c'est là. Tant que maman va venir au bien Sabino, est-ce qu'il y a une obligation à Belleville? De comédien. Est-ce que c'est Belleville qui est obligé maman Olive de vous aider? Tous les canal où on zamba utiliser pour que après sa cabine. Tout le monde va venir aussi la propre volonté na yemoko. Comédien, Taylor Nzambe. Lucas Sekou et pas Nzambe comédien. Côté la les secours de l'homme n'est que vanité comédien. Il y a un comédien, mi paie sa valeur.
tela combien comédien na biso lelo o asu na valeur te po ninga maman Oliva pesa yo o ninga belle vie apesa yo yango lelo bozo lelo kotika ba am na diable boli kondima lelo bofingama bozuki bonzambe na bino botie pembeni pona kaka ifo kumisa kaka belle vie po belle vie apesa 100 euros apesa $100 apesa $50 po ko leka na malewa belle vie ondimi na oke lo masumu kuma leo muta via lisumu alibela yako finga baninga ko inola ninga poka belle vie pesa kayo comédien Luka Kimia mopamboli ya solo eza nzambe mopesi ya solo ezali nzambe comédien confie-toi à Dieu comédien nzambe akopambola yo tala nzambe akopesa au moment opportun tili kotiaka misu na epai ya bato car le secours de l'homme eza nango ka éphémère le secours de l'homme n'est que vanité comédien tala nzambe nzambe apesa au talent nzambe apesa ba capacité comédien comment monter à malamu c'est pour ton bien yo po aussi ndekolo na biso nyonso tokoa monter à malamu yango na yebisaki bino na début na doke tosenga nzambe tokoa monter à malamu neti nayebaki bandeko prière oyo ezonga que le bon Dieu les chrétiens des cieux de la terre nous fassent grâce tokoa monter à malamu et ça a été tous en paix avec tous, avec tout le monde. Et gloire à Nzambe. Et komonisama. Et banguna ba okufa soni. Et zaki abino mère de jumeaux. Actu Télévision. Na sengi na aimer partager. Soki ça donne te tozonga les sous.